Baken piano. Tu connais bateau baro qui ma ba Frank Stemal. Tu connais bateau baro qui ma rotika la qui mate mais kotika la banana poduka. Mais tout moni bango bazongi bongo bino ba musicien bozana mutu ango bozana artiste ye moko boza penana ye azui pour eza blague te Congolais ba retomber te Congolais ba ko sala ba retomber te Congolais est capable de rebeller sa relation pour na likambo ya montre. Pour ngai na olinga vraiment faire égola a changer moi ba stratégie surtout bureau na côté bureau faire égola meka moi moké ko meka ko solo na bureau na. Vous comprenez? Ouais. Internet c'est ça ma bête bino ne mutu boko misakande internet le rôle là église le rôle là église D. Internet. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. Fidèles internautes, bonjour. J'espère que vous êtes très nombreux à nous suivre pour votre émission Miroir qui va une fois de plus vous divertir ici qu'à vous allez. We are so happy to start this show of internet. Alors aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous Glody Akina, un estimé confrère lui aussi à du domaine. Donc vous allez aussi les découvrir à travers cette émission et comme ça, je m'en vais comme ça lui dire un grand bonjour et pour l'accueillir dans cette émission. Bonjour Glody Akina. Bonjour mon frère. Boni. Ouais, ça va. Santé, ça va, activité. Ouais, santé, ça va, activité, tout est en confinement et si quoi, j'aime ça les grâce. Moi, Marambango, c'est déjà mon Rokita, ça va. Malgré que non, m'a ramené ce zongi en ordre T, à marche T, mais quand même, Dieu fait grâce, ça va. Dieu fait grâce. Donc, et Tobi qui est domaine, c'est plus la culture et tout c'est basé la musique. Donc, sur scène, on a directement la page d'actualité. Actualité, ça s'en passe dans l'autre Zali. Retour, il y a des musiciens Fali pour Moko à Kinshasa. Et puis, il y a des départs au Salami. Mais Tobanina nous a arrivé à Bango. Comment est-ce que Yamba qui arrivé à une réaction à chaud par rapport en fait, premièrement, merci d'abord pour la question. J'ai eu le temps de parler avec ma frère Bélépe. Babetarana Fali pour pas être victime. Je parlais avec Ambassi, je parlais avec Batebele Nakati à victime. Premièrement, tu sais d'abord parce que Zalaki, tu es baki qui a bakei pour un temps pour Bazon, mais bakena qui ba oumeli au sali que confinement, coronavirus c'est quand même baronkuna. Mais quand même, Bazon et Libiso en bonne santé, en forme, au sali que biso pe ba congolais to c'est la bande qu'on a biso ba bimaki, Bazongi en bonne santé. Bazongi en bonne santé. Question en retour, Nezali, ça fait au moins 10 ans tout le monde qui est artiste, n'importe quel artiste à Bimali Banda, jour il a arrivé naé. Moi, à Kay Angouma, tout le monde a sauté. Mais cette fois-ci, ça m'a même étonné parce que c'est pas un leader qui a été accueilli comme ça, mais des musiciens qui jouent dans un orchestre Yamutu. Et ça, a eu une réaction. Mon IP, Marambouda, bon, premièrement, tout le monde parce que musique n'a pas tout le monde sauté. Et Zaki actualité à mon nez tout le bao to Zaki nango il y a Arco Arena il a fallu pour pas dire câble la merveille c'était normal que na retour il y a ba frère Nabiso Ezala et Kende Bongo donc moi je pense que ba congolais ba c'est là qui d'abord on a fallu pour n'a fallu à fongola kinzela il y a ba production na poto et ça là qui na retour na ye ba congolais ba linga ba mona ba ndeko o ba gene ko bunda pour un concert, pour une activité, une production, ils ont un poto, donc c'est normal. C'est normal qu'ils aient la bombe. C'est normal qu'ils aient la bombe. C'est normal. Donc, et voilà, question sur le qui s'allie coloca ya nini wana mais tout moni pe ba départ et salami ou soit tu bien noté ceux qui te reconfirmer en gros parce que comme ara bo tam so confirmer mais ba ton moni tam so bo moni bango lisusu donc tout supposé que ça ba départ parce que pour nga so na ngi do chango nanu ba départ parce que tu es habité tant on suspect ba roya tant on suspect les stratégies handicap
Peut-être parce hein. que ce que côté de départ toujours confirmer leur OM sur ton information dans sûreté. C'est ça. Donc tu bah que ça départ ceux qui te monde bande copena ba sali maramna bango ya bango moko bande ko ba vumeli fallait comme voyager na bande ko ba ki côté mususu bango wana bazo ya te want to confirmer au départ. Net nga na confirmer au départ te mais to yebi ke eza na bande ko oyo bakendaki bazana nkuna. Bazongi te bakabuya bato bele to yebi bazongi te bato sima musu bazongi te. Mais tu confirmes que ça de part. Tu confirmes que tu as bango si mami kolo donc fallait obéta awa le 13 awa na Shark Club et tout le monde a déjà effectivement au salawana. Ndeko justifier biso que ba de part déjà bandi. Ndeko justifier biso ba de part déjà bandi parce que je rappelle répétition ezalaki lobby répétition moko coulisses mais tout mon équipe moko ezalaki wana eza équipe moko pas habituel mais bango nyonso tout le monde a la podium bazali mais comment on attend sous bateau tant sous misus peut battre les marapembe ni afali tout monité tant sous net mopi oui tout monité na animation na moni boussole en tout cas parce que j'étais là malgré na chance en ça directé mais comment justifier vous ça peut-être que ils ont au départ mais si ça verrait qu'ils ont départ impression de Rosane to conseil de Rosane na bandeko ba kepe bandeko ba tika en fait côté conseil on peut ça conseiller mais ceux qui ont départ au moni ils a passé Nathan Kendeko na bino congolais Fally Ipupa a pensé comme ma bino bokinde em suko beta salmoro ya munene na poto oza ba star rebelle mboka na biso ba sala ki on susute oza marambo eza ki sute na mboka na biso ya mabeza ke boki pe robebisela muninga makambu na ye mususu pona baninga mususu bakendaka lisusu te c'est ça ozomona boki ko bebisela muninga makambu na ye parce que congolais en fait nos artistes bacha mingi potonde vie na bango potonde récite na bango tandis que okoki pe kozonga awa pe osali pe makambo no temps déjà que na Fally Ipupa ba moni que musicien Fally Ipupa yendo akenda ka zongi mbala sima soki na ndinga yo moko pe na habité ceux qui aiment sous monde la changer makambo mais vous la facile pe pona yo pe vous avez la crédibilité oui crédibilité wana il y a pas c'est ça que Fally Ipupa l'accès bon kuto kanise bato baroki ma baken piano to kanise bato baroki ma ba Frank Stemal to kanise bato baroki ma rotika la kokima te mais kotika la banana koduka mais to moni bango bazongi bongo bino ba musicien bozana mutu ango bozana artiste ye moko boza pena na ye azui po eza blague te leader azwa yo asali le passeport à côté ambassade a matu avion a kelso poto obeti pe production ozu pe bilambo zongi pe na mutuka eza le tout monde a pe kala na musique parce que tant déjà Fally Ipupa passer le roi bongo biso atayo mona mutozo kima fo zape na nini bona ebite ndeti bunura bakabuya ngani nazoyoka atikali batiki yende to yebite soki za bon ndepe zolo ba makeka buya ezaki na plan ya Fally batika ekuna mais ne wana sikonga na confirmer ngote pe na pe na confirmer des ka tozoka ba rumeur kaka wana na confirmer ba rumeur kaka concert eza les 13 ndenge nyozo mona Fally pour représenter biso concert na ils même spectacle ndenge asala kuna bien concert wana d'abord ezala pona ba congolais nyonso d'abord na bandeko msuba ozana mboka ozala déjà eloko moko ya malamu mingi komona que après Accor Arena Fally Ipupa na Kinshasa première concert na ye et osala pe bien na bandeko oyo bamonaki totalaki biso na ba YouTube ndenge production lekaki komona pe Fally Ipupa na biso après 7 mois au tozaki na yesu na mboka te osala vraiment bien mingi na biso ba congolais to mona sous Fally na biso to mona sous de King et surtout qu'il y a rare na oui surtout que ça rare je pense que ba banderole de chez Mati biso pe ba tout ya télévision to relobela ngo to zo gangi nango déjà et les cas bien parce que Fally Ipupa zo ça la pe fierté na biso na Kinshasa na Congo quoi na Congo to kangi page ya Fally Ipupa to kemba mo na Inosbi Hollandi bato balobi mingi bato babi inosa sombi ba vu bato babi nzembo ezaka neti kaka yo pe ndenge ezalaki yo étant que chroniqueur musical tango yoki na nous son nanu jito jena nous son nanu oyo yoki comment en fait ngai d'abord na pesi dans Francine Wanzumbote
aotala biso na pesi Dilon Mampuya Mbote exemple à Francine suivre Gwanzo, na super play. bosanité mon vieux Jules Makaya bozé belesi Amulex Aigle Noir aotala biso no litambule sage aotala biso kuna na mboka poto bon nenga lo baboye Inos B ayipesi biso no style na ya musique otoko benga Afro Congo nde sali Inos B akoma na kombo wana Inos B atombwama batu bayibaye ouais. Alors là, il y a une émission dans le bout. Si on a une émission polémique, il va y avoir une polémique. On change de oui, et ça musique, on a vu ça à Pona Salara. Ce qui va faire, c'est Pona Rumba. Ce qui va fabriquer, c'est Pona Rumba. Il n'y a pas Pona, il y a Afro, il y a autre ça qui est le lot au monde. Ben, ce qui va le biquer non, à Sombi Bavi, bon, à Somba Bavi. Sera sommet bavi. Est-ce que bateau bana Cuba kuna baroye ba Inos bindere ni pas somba bavi. Bateau bazana na bamboka lokola ba Egypte kuna. Ouais. Ba sali miracle ni po ba Inos bi. Donc ça et amakambo oyo congolais alingaka bola moto progression ya batu misusu te. Ouais. Ki mutema mabe na kisasa e koma lokola na roba nini. Bonjour. Bonjour. Au moins, on a mabe na yo adebi yo te bo solo la te bo kutana te ma otanga kombo na yo afinga tongo ti pourquoi parce que Inos B to lo banini Inos B azande ko oyo aza frère na biso photo chepoa ouais nde to monaka ba famille Michael Jackson Jackson de ba Chaka Jackson point na depuis il y a carrière na ye pe à son âme biso ba congolais to Inos Biaza fierté ya peuple congolais. Le lo soki sokotali bato baba ya Inos Bia somba ba vie wana. Soki Inos Bi batie ka ata awa na to chaka a to za to na kasavu. Abeta na kasavu. Ba misu wana batie bango ata na kalamu. Au monde appelé Inos Bia o sala bon ba vie wana somba. No ba ka sombi pe bato. No somba pe bato. Donc ça veut dire soki muta zo sala loko bien. Ouais. Congolais azana mutema mabe moko ozake babe ngo keto afonsingo mutema mabe ya koboya konzima oyo muninga zo sa c'est ça mutema mabe parce qu'on a kati Inos B déjà pouvoir biso déjà makasi ne même na best of the best monaki lelo combien de batu baleka na Vodacom Superstar o lelo baza inaperçu baza kutu ata saison moko na yo baza saison moko na yo lelo baza te. Donc botika mwana bato vana na ye azosa musala na ye bien soki ya robeta banzembo na ye wana ka ba afro wana ozosala ke lelo pe mboka na biso drapeau matalikolo mais faut encourager parce que so na kati yo soki innocent ki neti na biti wana eza drapeau mboka eza drapeau mboka eza drapeau mboka boni ba Justin Bieber boni ba de to monaka ba wow à l'époque de to monaka ba bano bana ba Soldier Boy c'est ba bimaka mais bazaka na style na bango il y a bien ça que Inos Bi ana style ana combo ana musique ape na ndula ngona makila ape na makambo donc ce qu'on est abo oko kanga chance mona batu wapi donc cela veut dire que batu o baza contre Inos B ponanga bazo moko bazo étouffer jeunesse bazo kanga jeunesse voilà bazo kanga et surtout que je rappelle Inos aza mutu moko biso to moni ndenga botami na musique ndenga zo kola na musique to et ali solo to robeta par rapport à l'artiste biso to kuta bango mais ye peut to moni Inos biso ka bano bima mande futo mona ka bani ko bima mande voilà donc to mona ge ndenga bandaki c'est ça tindenga komeni c'est ça donc aza frère mon photo encourager surtout biso ba jeune photo chepe poa photo chepe poa na ndenge na biso photo chepe poa na ndenge na biso ba jeune ezaka rapé Inos ye moroté tozana gaz maweta zali gaz fabulous ezala bandeko musupa basi bobima ba rebo ba zebele ba impère ba zebele ba osape musala malamu toi accent un peu na rebo na moni rebo bimisi nzemuna ya sika mbote en tout cas moi pour moi c'est là mon attend mon je me suis dit c'est ça des filles qui manquaient dans la musique na biso en fait omoni to mesanaka soki mwana mobali abimi akoyemba lokola ba Franco voilà ba Ferregola ba Fali Pupa soki mwana mwasi abimi akoyemba lokola ba Mbilabel
bamamu national national mais ce que tomoni bana basi pe ba obima o bazoyemba na ba style na bango ba osala pe ezosimba lelo oyo sans te mentir mon frère sorotali ba jeune nde ba obeta musique na ba style na bango na pesa ndesi exemple ya bina filé voilà ayena musique na ye o baba ke musique elelaka lelaka musique amakele elelaka nde musique wana pe batu ba oyoka nde esali pe bina filé nde akomi pe kobeta ba concert pe lelo pe lolobi pe to komona pe bina filé place moko boye kongola lingaka mamutu ezalaka ndenge moko ndenge oyo wana asalaki ndenge ezala non tosala musique na biso foto teka ngo na ba façon nyonso boni bato baoteka bateki babenga ngo nini ba style oni ya ba jamaïcain reggae yali zouk yali slow yali mais soki pe mutu aye pe na musique pe etelema rumba etelema totie pe poids voilà mutu aye pe na afro congo totie pe poids mutu aye pe na afro brutal totie pe poids biso toza na litoi ya musique neti na baplateau na biso toyambaka bato omoni ke aozanga nde opportunité c'est ça pour exploser eza pe na bato ebele pe baosala succès pe baleki pe banana pe te na makambo mosusu eya pe na bato mosusu pe bana kombo mais soki pe batelemisi banana barebo baoleka barebo bato bakotondela ye pe c'est ça inos bi n'en parlons pas bagaz mawete bagaz fabulous oui donc on a oublié ça aux en raison parce que même si tu as un réseau social na bango ou sentir mais ils au moni sikoyo toi déjà marambo déjà évolué déjà mon frère si tu as un confinement les artistes émission nini application nini ko bima ko le Instagram oye arocha marambo na ye ba musicien belo bazara musicien kala marambo wana e bana ko leka bango boye yango moniti lelo pe batikala pe bongo lelo yo Gali Garvey mbokelengi tala omoni na son moko ka ya muke moto azo exploser na son moko ya muke côté bayebaki ete ba découvrir cela veut dire quoi ba vena bango ya musique to ba kulutu na bango faut ba comprendre que ba leki pe ba ye bana musique ozo teka Congo oza qu'il faut ba kangama pe na ba leki wana ba teka musique ya mboka na biso tozo exemple K-Black Naza Dadju obi soyi mutu moko abimi na France les lois ont bien. Dadju on a facilité on s'en est featuring. C'est ça. Naza on a facilité on s'en est featuring. Mais les lois yo qui n'ont aussi un musicien moi mon le featuring on s'en est featuring. Ah c'est tout un problème. C'est un problème. Bango na mikolo basala ngo. Bon ce que bongo mona muke ba full end. Na mboka le roi ba Nigérian ba tekanaka. Tout fait ça ya ateka ba P-Square. Voilà. Namboka loka ba États-Unis Snoop Dogg ateka nani comment il s'appelle ouais imba ba Black Yellow nani Wiz Khalifa pour un unité Ferrego la paix ateka M Sundenga zo teka rebo zo kende bongo ça va félicitations ça va pour un unité Fabregas ateka M Gaz Fabulous c'est ça pour un unité Fali Poupa ateka ya msusu endinga oteka gezma wete pona nini omona ke musique na biso eza na bato misusu baza na conscience pas osala ngo parce que tellement to tchada trop ki wenge bato nyusu bakoma bato wenge esprit wenge bato tu bakoma bato wenge bato ba tcha trop ki wenge na maram na bango ngo omona ke atalika moza facile à osala ngo et comme difficile pona musu asala ngo ninga vous comprenez et ça bon eza bongo question mosusu ezali ba question ezebele nazozwaka boye eza na ndenge nazoloba mikolo oyo moi différence wana mpe tomekosala ndeko na yambi oyo eza moto ya tv nga aza moto internet te tozanga bato moko toza bato différence ezaka ke yo ozosala émission babenga bino bajournaliste web bajournaliste internet osala mwere bajournaliste web donc ozosala ozoaide bato baza na États-Unis azo information en ligne voilà tosala biso kaka mosala moko biso nde siko tosukaka nde ya mosusu tosuki na Brazza tosuki kota ba Aisha Hop tosuki kota ba Odilo Mampuya tosuki kota ba Rima Tushima voilà siko question nga nde engeza siko qu'est-ce que bon wana tie neti tosala internet moi analyse pe moi débat qu'est-ce que bo reprochaka biso bato ya web eloko to reprochaka bino bato ya web na banana na ndeko yo za ouais bon neti ngam neti moi représentateur neti boto sena biso émission bien to tenga na biso to fingi na biso bato te
O Glody Akina a fini Robino. So Robino pas autant là mususu to na biso na problème té na biso mbote. Président na biso leader na biso Robino Mundibu. Comme à la peau blanche. Ora o alobeli Robino boye. Robino pe amso rotala ne pe contenu té atangi ga titre talomoni azo finganga. To soli mara mususu o titre mususu. To soli mama micro o titre ya mwasi. C'est ça. Et puis bino okoki koza na information eza vrai. Mais yo lingo pesa ngomba tsanamba pilipili ba mungwana yo po bozo ba vie. Tandis que biso to pesa information au moni micro et betisa ba to fimbu et kotisa ba ba prison et bomisa ba to tout la ba to kitisa ba. Parce que ngane na bo déjà son na micro na nga soti na olo ba déjà na caméra boy na ba makambo na ba eza déjà to ba na ça ba dépistage na traiter information nga mamtu na lobe ezala pena bongo. Donc ça veut dire ata artiste oyo na lobe makamune a otalanga a comprendre que makambo azolo be makambo o na salaki o na zo sala. L'histoire about notre ba mamba fali pour pas na confirmer te que ba balongwe. C'est ça. Na lobi que to moni ba absence. Donc cela veut dire que to koki ko confirmer te tant que to moni na 2 3 4 productions bazandete. Voilà to confirmer. Mais to ko confirmer bah y a pénaté fallait pour paquet Gabon bazate. Donc ça veut dire bino bossa la musala te pona bo sepelisaka ba poche na bino. Bossa la musala te po bo sepelisaka bateau ba osala ba site po site comme na kisasa le rôle mbula. Ora Aisha Up TV, Francine Wanzu TV, Raison Ndangu TV, Makayabu TV, Odilo Mampuya TV, Sia Molex TV, Nolita Moulessage TV. Et comme tellement belé mutu mususu ala la muka bana osane théâtre azu miko tomoli bonjour fidèles téléspectateurs chroniqueur tala omoni mutu atangeli marambo na chiki a osala ngo na conscience ouais a osala ngo na mutu a osala musala o bat musu ba mona kalola asala zone ka ba vu mais ebité que non ezana musu avani musu na Cuba na bena otala la sepel na yo na prestation na yo c'est ça azo attaché de presse na ye yamsu ya mukondimo osuka yuba message ya kofinga kofinga oyi makambo batu nyonso tongo ti pour kofinga yonga pena na ebité internet eza pena batu musu ba sala ngo bien ouais ba nolita mba sala ngo bien ba lendele yomo po sala ngo bien merci ba Franck Stemay ba Vincent Tulizi nani suna bossa adoyuwe ba adoyuwe na pese mbota adoyuwe bossa nango bien pona nini faut ça la likamo boy obebisa image donc be pas internet barandene awasa likamo mame donc likufa libika ata to beba na moto alumba batita ngo ezalaka eyindie ngai na vanda Maître Gims aya kisasa na vanda na Nolita mbuto vanda na Cité du Fleuve. Bato belé balinga ba mona misu ne nga na mona. Maître Gims to vanda ngai Nolita mbu manager Maître Gims na Cité du Fleuve to vanda likolo na 4e niveau. Gims il va 18h. Gims a longoli lunette. Ils ont des alondes bato lobate. Wana lobate. Gims a longoli lunette. Parce que atala maboko ya batu nyonso nani asimbi téléphone. OK. Okipoza un téléphone okangi photo publier mo baby c'est ko relation na yo. Pas muto msoro pesa opé makam. C'est ça. Pour le pe ba Gims blague té. Blague té papa. On se comprend. Parce que talaka ke mutu alongo lunette o ezaka yamsu ba français, ba américain, ba linga ba mona yo moni yango ovandi na yebe bo solo là. À mon après 2 jours, 3 jours après 4 heures du temps, à mon internet pour publier et indi bien sûr au sali ba vu au teki na yo ba découvrir ezaka kinga ni net publier qui mais après congolais ba retomber té congolais ba ra ko sala ba retomber té congolais est capable de rebeber sa relation na pour na likamra ya montre congolais musala ya congolais ngwana ou soit musala ya ba journaliste internet ya ngwana ezana batu musu basara ba gag na ba Sénégal wana moni gag moko ya ba question mo muke asa ba 100,000 vies poni yo posala ba vie belé fo ofinga fo kosa fo loba mabe fo titre mabe soko vraiment batu belé batanga na ifasiki
mais marambo ezara te mais ngana osenga pe na l'état na biso ndenge biso bata télévision ba coinsara biso ngani na bona mikolo bata kingandi boy batu kuna kureza te mais na biso seconde dipe oyamba etinga ba convocation eleki ngami na biso forcing ngonzu misu na ko régler on lobi eleki belé. Vous comprenez? C'est ça. Parce que kuna maman tata mutu azo sa l'émission boli misanga bolumbu. Batangi sela yango wapi? Donc YouTube comment na okara boye? Mais to yeba mamto ça le rattraper biso. Parce que ceux qui montent azo viser loin. Jamais on va n'importe quoi. Donc voilà. Voilà, j'espère que écouter un peu bande de belé, ils ont une exhortation moi aussi lipe. Les exhortations te ba bino mo la internet tata te mama te. Bon, atape na lo babo zape na mundu msupa kotala nga ba ofinga nga. Mais sikoyo ndezinga ofinga nga te ezala mutala. Ezala na place mususu bato basara ba succès mama ofinga boko tate. Boko tate, je m'excuse. Boko tate. Beaucoup tate yo kasi gouverneur azo bengisa batu o ba osala makambo coroner zalaki awa na mboka baluka bat misu te bato ba ganga baluka biso bato ya mitu esalaka to kena gouverneur na buguna na ba konza mboka to sololi na ba problème to sololi to ina ba gabana ba sele ba mishmima bomba potongo kopo ba toniko kokuntwala. Vous comprenez? Ouais. Internet c'est ça ma bête bino ne mutu boko misakande internet le rôle là église le rôle là internet c'est église D. Mais internet sur Rosal Mondele France 24 à la chaîne YouTube. Ouais. TV5 Monde à la chaîne YouTube. On a ni bango basara mambo na te. Papa, mon soto lobby bien émission. Et on s'appelle ba vieux belé koleka bato ba fingaki. Voilà. Si papa avani pena ndako ne responsable olinga yoka ke ba ofinga o ba finga wana te ba to belomo ba finga wa to pesa bango 5 ans ba za souté makamgo ba finga ba komate chance ko yo mo yo sko moni sko ba retomber ya pana yo mo zo mite oteka bandeko te o même na oteka ba parce que to ça musala moko mais toi ndé mon côté oui ya mon habite toi ndé mon côté internet na télévision ezali kaka télévision. Voilà. Ba Jazz Kavulu ba ça. Ba Jazz Kavulu. Papa Zahir. OK, question monsieur Ezali album urbain affaire Zobima. Calamité je crois le 10 lobby clip mo Zobima ya nzemune regarde moi nga mon déjà ba teaser déjà moi ba clip en tout cas na senti déjà et ça dit bon. Conseil était ndenge nyozo remarque ni nyosali et puis bah encouragement ni groupe artistes pour na nega se lancer na déjà za grand chanteur za star muné na mboka na biso et lo kaka nga na roloba moi ba stratégie mukie o za quitté na 2019 c'est ça Frégola ameka ko tsango pour ça la paix bien parce que tous a peine besoin il y a artiste na biso côté o to monaki point zalaki virgule pe koma ba poussa na musana bango faire go ayebi déjà koyemba makasi azana voix moko boyo lelo soki faire go la zate donc to perdre voix moko ya monene na mboka na biso pour na ngai na olinga vraiment faire go la a changer moi ba stratégie surtout bureau na côté bureau faire go la meka moi moké ko meka ko solo na bureau na je pense que Tracy Eleza asara de musala kitoko basé belé wana ba osala musala kitoko mais moi bureau ndé pour nga pour bureau affaire rigola. OK là on ezaki pour affaire rigola et question mususu pe na ngaki na poser comme ça on a temps de préparer on a mon abi à question pe nego fongola bato belé moi brèche ba génération na biso to yebi déjà net biso to bato a génération to koli wenge to zo mata tout ça génération na biso na génération ba jeune pe ba esika ba Fabulous ba Rebo ba Inosbi ozomona des générations na ndenge nini. Est-ce que ba mikolo bazo pesa ba jeune espace bazo adhérer na vision na bango to bazo combattre ndeko to vision na tu le bango tout à l'heure là Nigérien américain après ça rendez-vous naé accès facilement même ya ça na futur tout le monde a même na bazando a au mona west wara ndeto benga bamba wara a roya na biloko sora na biloko a que la congolais $10 a que la ndeko na $8 donc après c'est un espace après c'est ndeko na ce qui ndeti
ndenge tomoni lelo Bailo Kanto na pesi mbote na une émission ça fait une semaine après si Héritier Watanabe chance ya oyemba na album na ye Monique est bien ouais pour na nini pété Héritier pe apé ça pe chance na air mususu totia ndetina c'est mona babia ozomona deux générations on a eza na ba inonce bi ba ye na elo mo bo ezalaki te mais ba Fabrigas bazaki dans na biloko oyo ezalaki mais ba commission sikoyo na kibango donc ça veut dire bazui ba Franco Pepe Calé ba to ba yembara makasi wana ba commission qui Fabrigas asali pe qui Fabrigas et sali pe qui maestro mais peut-être ça comprendre donc alors aujourd'hui Carlito aussi Pepe Calé aussi Madilou côté on se qu'on a quatre Fabrigas au sali qui Fabrigas Romi Detro voilà Detro vous savez que artiste a opé pena makambu na ndenge mamuto azui mais ce que ba rebo ba inos bi bani ba ye makambu oyo ezalaki nango te bon en fait ezalaki mais ezalaki na mboka na biso te ba juge yango ba sala yango ki bango e komi pe na ampleur nango lelo yo musique urbaine lelo yo ba afro wana ba osala wana papa kota na boîte oyo makambu ebisi ba rumba ekoma ba betaka susu te ba DJ Obama na ba DS Taset na ba Ngwasuma ba DJ Pablo na ba Metro ba DJ Babo ba DJ Frank ba DJ Rissel koto yoka ba afro na afro papa laisse tomber do bazana vitesse na bango poa ba na vitesse na bango mi bango espace que likambo boy bimi album ou soit featuring ba single featuring o meki pe o soutenir les qui na yo ça le côté tout monde ngana o monde on c'est makasi na Koffi Olomide Koffi Olomide en tout cas il s'adapte featuring na Gali Garvey mbokelengi carton nous moi pour la ninité na mona pe maestro Fabrigas featuring na Gas Fabulous point mini pete Ibratom piana pe apesi pe chance mususu na to chaka ata na bandeko mususu ba impair pour na ninte baza artiste mboka na biso bana tellement na talent makasi faut pe biso to tchaba ngo po ba talent wana ebima pour et ça pe biso pe bien le lobby pe to ape Gaz Mawete Gas Fabulous na accord arena voilà pourquoi pas parce que ba whisky to ba tango ba style moko papa batika koloba ke musique ya bana mike musique ya bana mike bébé chanda sala succès na mboka oyo ba wera na kisasa ba jibe na kisasa ba Koffi Olomide ba Koffi Olomide na kisasa na musique ya bébé Rico oye bien siko voilà neti ba événement na Kinshasa na cheka Kinshasa tam susu na bon nga personnellement il manque on a été yo personne il manque on est ba production na ba Stade des Martyrs ndezalaka ba fara ba concurrence musique échange musique ya kalezalaka wera zobeta na kasavuvu jibe na ngiringiri osati pena ke na balabala bat baki ba concert ba kaboni deka et puis sikoyo ezape par rapport ya poche ya congolais congolais liboso ezalaki na ebité vraiment ponanga ezaki moi facilité ezalaki yo kasi na bomuta na nzala à rotelema 4 heures de temps à la concert mambwana échange mukie congolais pe a refond la mise na mambo belé ba fara wana usot ba concert wana mamni ezaki pe bien e ba na pe ko teka pe ba artiste na biso mais le pe ba producteur bazake bango mo bazo salama bango moko au mon artiste azo we la entrée sous porte na endroit où il y a au salle d'événement na oté par exemple billet aux $10 te ngabo zora $3 ngabo pesanga $7 zomon puis va concert ebele quoi sur invitation voilà lelo ba événement ngasko na osenga na ba kondi na biso ya mboka cela veut dire bokota la pe bomoni ke bina filé lelo za na succès sans polémique ouais baroza pe bina filé JP na 20 mai bazipe inosbi JP na 20 mai mbongo wana tongo ekoti et on ça la PM sous pe ba problème sous pas mboka ba ko ça on pe na mamba voilà nini voilà donc cela veut dire que musique na biso ezana ngo fort ezande congolais mutema mabe alingaka bolamu ya batu misusu te bakana
ngana to bane ko loba awa wera JB basolaka te na ba waze quoi bana to mona ki bango awa tant makambo anini ezaki ni na bosani kuto bakuta na président de la République. Je crois ça qui ah ils aiment le mot bata ko ba chemise moko so bat basolaka te bon za wana ba yo kasi nde bazana ba pesa na ngimbote te yo nde bazana batuna ki exaucer ndeni nité. C'est ça. Omoni batu misusu ba pesa biso image de roi bayo kanaka te mais baza bien. Mais bino ya misusu ne bo bomana bango baza bien. C'est ça, c'est ça. To monaki awa bon enfin même na arrivé héritier Watanabe, na héritier fabrication to mona aéroport. Ba pesa ni pena mbote. Ba pesa ni bambote. Eza ba biloko oyo congolais photo linga, photo koma nango. Donc ba production wana et banay ko sala ba artiste na biso bien. Yango na lobi bo. Ndenge déjà ba fali fongoli porte wana ya obeta na poto tout monde peut Koffi Olomide peut annoncer biso pe donc ezali bakambu oyo congolais il faut soutenir bato moni ndeko na biso combattant oyo nani ozaka na poto nani base bele na te oyo nani Bokecho mamuso alobaka na ebite type wana mamuso alobaka soki arezonaka to alobaka makambo atiaka dikosi liboso eza sentiment na ebite to eza sentiment yende aboso batie na mboko ya ko bongisa mboka o tango yo otelemela congolais ndeko na yo abeta mais ivoirien moko ke abeti au moins était que quelque part bon fallait même bandeko na biso na poto tout le bandeko mo ba bakimi quelque part apesi bango vite pesi bango vite parce que olingini ne Koffi Olomide ko na obeta boy congolais ne soza nsima Koffi Olomide au moins na kaka type wana abandaki déjà que yango na lobité siko yende tiye rôle les arani est-ce que yeso ba tipesi ata funa awa kaka ta funa a girango yoko to ke musika ata $10 asiatina na Goma tuna ena ezana ba dimiso ba yiki sasa awa ba on regretter la biso vérité ba on regretter donc faut congolais ko mape na motema malamu wana ya robake non muninga nanga asombi sac na sel effort na tekela yepe azope quelque chose yo resi bandeko ba na poto na ba vanda batin belé fallait manka bango te fabrication manka bango te faire école manka bango te yo bi stress za na poto na ba confinement de ba l'équipe ba obi na poto ba na confinement à vie ya bon là confinement à vie parce que biso ko tu sais combien de mois biso sali moi semblant moi 4 mois papa tala ne ba misu ba komi matama ba Aisha matame komi ba mwanzu matame komi parce que bon na poto muto ezaka ya mususu asala raté ou sota salara mais stress eleki mundele mboka poto mboka pasi akoyoka ta Ibratom pianate akoyoka ta waze kwate akoyoka ta weranson te akoyoka ta Koffi Olomide te akoyoka ta nani JB pianate hein akoyoka te ye bo nani comment nani Bokecho wayambo ye Bokecho wana soki ndeko neza yaki ata fali ya ngasa mamba osa so ndeko neza yaki ata Koffi Olomide ya ko sa mamba osa. Bon, quelque part, peut-être que c'est jalousie. Jalousie nini? Parce qu'il n'y a pas de artiste. Bon, il a été sur la caca. Il y a des Congolais qui sont sur la poto, playback, Suzuki, tout ça. Quand il va battre le peu, on va bitater. Bon, baby, qui est na massa, il y a ma capacité. Si tu as un Bokecho, bon, ça va combattant. Combattant, papa. Ok, j'ai Sokoda. Maman Sokoda oyo na ndingi mena ko simba ngo mingi. Te moi touché ka na ozala na président ya Sokoda vertis ki amanga na zakini avant-hier parce que tout ça que mission mo boye bote mo marambo ebele na lingi kokota ngo. Na émission. Na lingi kokota ngo sou mingi te po ba convocation zo ya mingi. Biso to komeso lobi boye plainte. Encore boye parquet. Encore ba qui a des droits, on a été sur commis à Bakanda. Maman Sokoda tozela bato yo ba rolande ya marambo ngo. Total, on veut vertis pe ngana bisa ke VP AJP ki veut pas l'épée moi mingi vie Rona jeune à 77 papa ça na 79 ans soki 78 ans ils ont bon parce que yebisanga
Hermorope V par au CDDP. Il y a Jossar, Azongope. Pourquoi pas faire rigoler? Pourquoi pas faire rigoler? Pourquoi pas Fali? Pourquoi pas Weranson? Pourquoi pas il faut Zaka ambassadeur de la paix Weranson? Il faut Zaka tout le monde avancer en âge. Non, ils ont bon côté. Sokode za bon côté. Sokode za faut batchaper mutu. Oyo azana souci artiste. Muto ya Monique ba neto ba mamba. Ali pasi artiste. Neto ba mamba ba rebo ba bimi ba super rebo ba tomboli yepe. Omoni bata est nde ba tombola ba inonce bina mboka oyo. Bata est nde ba tomoli ba ma sorti kozwa superstar onani. Nani Abdallah G6. Abdallah. Tala. Sokode singi bato moko boye. Aza na bolingo nanu ya musique. Ouais. Aza na bolingo ya culture. Aza na bolingo ya ko soutenir œuvre ya artiste. Pe ya ko soutenir artiste na vie na ye mobile. Nga na zo tant na sala émission na ba ve Brazos, ba ve Jano Bombenga, ba ve Fracasser, première Drumière Noire. Na sala émission na ba vena biso na ni Petit Pierre ba ma ba indépendance. Tala batouana. Nga na kenda na banda kuna ba mena lela. Délaissé. Na lela. Point est-ce que total a pe boy. Lobi fali na biso pa okoma boy. Ferre na biso pa okoma boy. Wera na biso pa okoma boy. Jibe na biso okoma boy. Ibrator na biso okoma boy. Bina fina biso okoma boy. Donc Sokoda est comme temps oyo ke artiste a se retrouver na marambo na ye. On a ni bat ba okene na ba sabam. Sabam. Ça sème. Ça sème. Point ni Sokoda te. Baba ni ko bunda babundi. Pardon. Ok, nous sommes arrivés à la fin de... Il y a Willy Mouchen, il y a code Nyonso, il y a plus 1, il y a plus 44, il y a plus 243, il y a plus 33, il y a plus 1, il y a plus 242, il y a plus 243. Mon vieux Willy Mouchen, Bola Moleke Belé, na Pesio Bambote, na Bosanité, na PCP Mbote, na Agela, Aki na Ota la Biso, et Agela Aki na Bambote Belé na yo, et sans oublier mon vieux Sia Moulex. Aigle Noir et Odilo Mampouya, exemple à suivre. Exemple à suivre. Par contre, puis pour la bateau, on va découvrir. Oui, Bisso émission Zali Agenda Culture, tous les dimanches, on a CMB Digi Télévision. Tous les dimanches, à 11h30 en direct, CMB Digi Télévision. Donc, on a bandé Nyonso, Oyo Bazali Banda, Bimbata la Bisso, Bota la Bisso na Glody Akina TV dans la chaîne YouTube nanga. Glody Akina TV, vous s'abonner massivement kuna pour vous rappeler bah émission, vous rappeler chance à la Bisso et na ça s'appelle numéro nanga. Plus 243 89 68 53 843 plus 243 89 68 53 843 wana ozwa ngamuro na téléphone to solola na bandeko pe balingi moi dédicace moi nini to zape wana pona mtunyo so pe na ba publicité ba nini ba sponsor et bandeko ki ça awa batala rabiso dimanche et na 11h30 et lundi rediffusion à 13h juste. À 13h juste. Ibanga nezate. Francis Ngwanzu na PC Mbote Francis Diakota Trésor Tangu baza belé ba otala biso mama Berthe la foudre kala la wetu ya ba la foudre ya pembe moi c'est mbinga ya mbiji otala biso de l'autre côté à Paris et na bosani pété Kadika ma 10 000 carats. Il y a une charge à mettre tout au Congo. Kadika ma 10 000 carats. Il faut boire. Kadika ma 10 000 carats. Il y a des choses dans la voiture. On a besoin de Mukanda. Mouta Carlos c'est liquide. Donc il faut boire. Kadika ma 10 000 carats. Puis on a besoin de boire. Si à Moulex. Il faut boire. Si à Moulex. Aigle Noir. Aigle Noir. Voilà. Ouais, nous sommes arrivés à la fin et j'aimerais comme ça dire merci à tous ceux qui nous suivent. Internet News, en tout cas, merci de Bolandi, Michel Pende ou Rolanda, ça dépend beaucoup de analyse, nabino, message, suggestion, nabino ça l'Arabie bien quand beaucoup mais l'Arabie va continuer. Alors je m'avais comme ça dire merci à JP Bati qui na Lyon, JP Bati qui na Lyon, appelé Siombote. Balobi sa bonté ne se limite pas qu'au Rotana, c'est les patrons Bogo Sabed Achour, et n'a pas Simbote na Doyoué, Sim Cézé, Anel Kaba Fossette, et Imak Making on a caméra. Alors c'était comme ça l'émission Miroir, et je vais comme ça dire aussi un grand merci à mon frère Francis Ngwanzu Super Play, Francis Ngwanzu Super Play, n'a pas sur Ambote Belé, Aisha Hop, et puis Ambote Noya Ngwana, moi c'est à Pembe. Bye bye, on se revoit très prochainement.
La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.